Bonjour les amis. En tout cas, nazana kamwa inquiétude mouké. Moi souci mouké. Nabanza batu ebele apesa na baninga base bakoti na Munkamba René Yambambo tende ko ngai Camille Yambambo tende ko ngai Bishop Yambambo te leki ngai nazana kamwa souci baninga na ngai lero mususu le ngamu tunapozaki question mabe ya IGF na tuni na lobi boye le mususu bino bato amayele bino bato botanga mingi boko ko expliquer ngai pe le mususu ngai na ko comprendre bien te le kina ngai papa chéri Yambambo te na tuni bien mbote le konanga na tuni bien na lobi ke IGF depuis Abanda asalaka ba enquête na ye na ba société privée na ba société d'état na ba biloko gouvernement makambo kilikili na ekotuna ke est-ce que asa kan na ba rapport na ye est-ce que asa zwa mutu moko asa yiba mbongo à l'état soki asa azwa mutu ya yiba mbongo à l'état apesa rapport na tribunal na parquet mais mutu ango nani voilà ma question mais nazui batu bafingi ngai e batu balobi na ngai ba monyo bafingi ngai kilikili na tuni bino batu botanga bino batu boyeba bino batu amayele boyebisa ngai IGF depuis asa abandaka makambo na ye ya ba contrôle parce que toyokaka bambongo ebungaka mikolo nyonso ba million ezala na ba société d'état ezala na ba ministère ezala na ba partout wana toyokaka kaka ke ba million ebungaka yango wana tunaki na lobi IGF depuis abandaka makambo na ye wana asala rapport ya société na nini oya atindi yango na tribunal bakanga motu. C'était ça ma question. Olia ko finga ngai olo koloba na nga makambo ebele ngai na yebite soki moto ayebi moto yo DG ministre na présidence oyo IGF asala contrôle a trouvé que bayibi mbongo atindi yango na parquet na tribunal ayebi sangai. C'est ça simple ma question. Mais je ne trouve pas pourquoi comme ya ke ko finga ngai koloba na nga makambo ebele je ne trouve pas. Je vais vous dire une chose. Au moins na mboko biso to vandi oyo to mona ka ba débat ceux qui ba vote ezali to mona ka kutata na ba parlement na bango kuna ceux qui muntu moko a posé dossier ba komi ko débattre yango elingi koloba te bato oyo muntu a posé dossier wana za zoba te a posé peut-être parce que ba expliquer bien ayeba ba parlement ya ba mboka développé bakota akuna bavandi kimia boyeba te bakota akuna pona débat awo ya Canada ya États-Unis ya bamboko yo ba France banini bakota akuna bakeko sala débat muntu abimisi projet omoni bakomi ko débattre yango oya apesa idée oya apesa makanisi oyo baboya yango oyo bandima yango oya défendre yango c'est comme ça. Mais c'est le contraire par la biso ba congolais. Mutu soki ayebi likambo te. Mutu soki amoni ke likambo eza flou, aye nango po atuna. Oh zoba. Mutu apamba. On est là pour injurier. On est là uniquement pour na kofinga. On ne peut pas toko ko bimisa débat pour na ko trouver conclusion que oui,
mayele boye na boye to pesani mayele to pesani makanisi. Non, il y a que des injures. Na kota ka mingi mingi na parlement oyo ya biso ya ba canadien. Tokota akuna to vandi to komi koyoka ndenge ni bato bazoko muto abimisi projet. Ye muto asali projet na moni yango kitoko. Ba mosusu bazako boy yango, o boy na boye, oyo te, oyo mbongo ekobunga, oyo kosala, mais moko projet pe avandi azako défendre yango. Bango pe bazako défendre. Bango bazako ko boy yango. C'est comme ça dans la démocratie. Mais chez nous, c'est le contraire. Il faut injurier. Il faut qu'on finga moto. Il faut qu'on... Mais on n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que... Toko tinega mboke kende liboso. S'il n'y a que des injures. Hein? Mboka, bakoko, bato bazana ba village. Est-ce que bayebi, ije fait Nicolas Banin? Bayebi yango te. Atana ba makambo mususu. Il faut koyebisana, ko expliquer. Il faut ko solo la koyebisa batu ndenge mokili eza kokende. Oyo bosali yango pona ni, oyo tosali yango pona boy. Ah, mais bosali yango eza mabe, mais il fallait bosala yango boy. C'est comme ça bamboka développer kende ka liboso. Yo ça le projet na yo obike projet za kitoko. Okomi na ngukuna batu batangi yango balebike bamone esika ba faille ezali. Awa mon cher ami, je ne crois pas que okende bien. Awa je crois que mbongo ezali kebele. Awa je crois que non projet o ezali, mais il faut osala yango boy. C'est comme ça la politique où nango na bamboka développé. Mais et pas nabiso c'est le contraire, il y a que des injures. Et pas nabiso, moi j'ai posé ma question de savoir parce que na vanditi Nathalie ba les musu na yebité, les musu bazali, ba o ije fasa kangisa. Na lobité ije fiya azaka na bolo côté. Atiaka bato na bolo côté, azaka na bakasho te. Ba o ya sa kendeke kosala ba enquête. Ba enquête a trouvé que bato songolo pakala ba yibi bambongo afundi bango na tribunal. C'était ça ma question. Po bambongo ezaka mingi to kaka na Kinshasa kuna na Congo kuna kaka ba million muto ebungaka. Ba million muto ebungaka. Ba million muto. Ye mais il fait pe azalaka. Mais musa na nini? Po ba komisaka ye kaka. C'était ça ma question très simple. Olé na moni batebele bazoko finga ngai. Batebele bazako mais il faut qu'il y ait comme ce qu'on te quoi puis ce que donc bisognon se toute la cas oui. Hein? Ce qui bien se comme cas oui. Mais toko atana ndako ya libala. Mobile ya chef ce que na projet maman père fandi à le bec non mon cher ami je crois que o eza mabeto to ça na noyo. Ata bana pe na famille ba se ba kole bana pe ba ata se ba na ba kole te ba 10 ans bani moi na pe apesa ka pe idée na kati ya famille. Mais c'est le contraire de Panabiso. C'est le contraire de Panabiso. Et Panabiso mon toye na idée na tuni pamba na lobi que IGF à sa kangisa nani. IGF face à ça le contrôle na société nini et afundi bato na tribunal bake basali contrôle ba trouver que monto na yibimbongo l'état parce que toyoka mi colonio so mbongo l'état ebungaka. C'était ça ma question. Oli akofinga ngai. Oli akofinga ngai. Toyokaka bongo ebungi bayibi mbongo na hôtel de ville bongo ebungi ba 500 millions c'est ba 500 000 toyoki na présidence ba bongo ebunga kabutu moi toyoki kuna na ministre songolo pakala na ba DG na ba mais ije fazali yango na tunaki ke asa kendeki kozala contrôle pa nani akangi yeke no ba fraude ezalaki mbongo ebungaki akeye na ye na tribunal bakangi ye. C'était ça ma question. Ole ko finga ngai. Ole ko finga ngai na poser simple question. Ce qui est ezali non mon cher Wakancha, IGF akendeke na société songolo pakala asali contrôle kuna
akuti ke mutu DG ayibaki mbongo afundi ye akena rapport na tribunal basambisi ye bakangi ye ou bien batiki ye. Mais c'est comme ça. Oh ya kofinga ngai. Oh ya ke na ebite. Et comme ka biso ba congolais toza kaka likambo ya muke kaka kofingana. Likambo ya muke kaka kofingana. Mais comment est-ce qu'on va arriver un jour à développer mboka na biso? Ndenge tozo mona na ba mboka ya mindele. Na ba mboka mindele débat ezalaka mikolo nyonso. Débat ezalaka mikolo nyonso na mboka mondele. Na parlement, na wapi débat ezalaka mikolo nyonso. Débat ezalaka mikolo nyonso. Ya kofinga na te. Débat ezalaka mikolo nyonso. Député Songolo pakala yina projet na batie na se ba mususu bako boya, ba mususu bako linga, ba mususu bako justification. C'est comme ça la démocratie. C'est comme ça le développement. Mboke okende liboso. Pour le développement d'un pays, il faut batu basangani na ba bongo oyo balobi ngape na tuni na lobi que depuis IGF abanda musala na ye. Na tuni peut-être na yebite. Yango na tuna ki asa kanga nani. Akanga te asali banquette na ye afundi motu na tribunal wana ekangi ye kano soki bazali ngana yebite oyebisi nga kaka tono wakache bazali motu songolo pakala ah oui et c'est parce que toyoka mikolo nyonso ba million ebongaka IGF azali c'est très simple. C'est très simple yake kosili selanga maloba ke naza ndoki naza sorcier naza zoba naza boy na boy ba injiri nyonso ya mokili. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Question ya pamba moko yake moninga atuni le musu ayebite moninga atuni bo expliquer ye moninga atuni le musu ayebite et komi ba injiri. Et comme il va ingérer. Ce qui botali batu mingi bokende botala na eloko na posta ki na tongo pour na kotuna très bien que IGF ça kanga nani asa sala contrôle na société nini et a trouvé anomalie après a fundi mutwana bakangi mutwana. C'était ça ma question. Mais tant qu'on a tali, je n'avais pas eu beaucoup de temps. Tant qu'on a tali commenter à batu basili singa loposo. Bato ba finginga ko basili singa ko silisa. Mais nazo comprendre quel genre ya bato ba congolais mosusu nazo comprendre te c'est nazo komi tout na je ne sais pas. Ba congolais mosusu na je ne sais pas comment voulez-vous que mon toi une question. Vous ne voulez pas que donc mon toi ko kutuna lisusu te. Po yeba yeba. Po mon toi yeba ka nyonso te. Ekola ngana tuna kina lobile mususu na yebi na ngai te na tuna nane bande ko na ngai bakoko yebisa ngai IGF asa kanga nani asa la contrôle na nani atindi ye na parquet bake ko sambisa ye bakanga ya. C'était ça ma question très simple. Ya ko répondre ngate ndeko na ngai tala boy bakendaka na société Songolo pakala kuna bakuti boy DG wana bakanga ye ministre wana azoko samba et tout ça na présidence bakendaki basali boy tout ça na présidence kuna toyoka ka mikolo ba millions ba 300 millions ba 20 millions ba nini tout ça mais zambongo à l'état IGF akenda wapi IGF akenda wapi bambongo ebunga kuna présidence bambongo ebunga kana ba ministère bambongo ebunga kana ba société d'état yango na tunaki ke soki azali boyebi singa pe na yebi soki azali boyebi singa pe na yebi kasi o ya kofinga ngai nazo comprendre te culture tozana yango tozana culture moko ya mawa ya mutu kaka kofinga ce n'est pas une solution. Kofinga ce n'est pas une solution. Ezaka ko expliquer monto ah oui na kanisi place yo comprendre bien te zena expliquer yo monto pe ayebi parce que mayele monto azwa ka intelligence à travers monto mususu mayele monto azwa ka mayele à travers monto mususu
connaissance moto azwaka connaissance à travers moto mosusu mayele intelligence makambo kilikili moto alokotaka na nzete te azwaka yango epai ya bato mosusu. C'était ça ma question très simple de me dire que écoutez monsieur Jean-Claude question na yo boye na boye boye na boye na boye. Mais j'ai trouvé le contraire. Namoni kubato kuna bafingi ngai bebo o boye na boye o boye na boye. Ah non. Bande ko ngai question na ngai ezaki très simple. Natuni ke IGF asa sala ba contrôle wapi asala rapport na tribunal bakanga mutu. C'était ça. Les mususu na ebite boye bisinga kita akanga mutu tsongolo pakala asala rapport boye na boye atinda mutu musongolo pakala na tribunal. Et c'est le cas wana. C'est fini. En tout cas, merci mingi baninga nangai. Alors je vous laisse. C'est ça qui moi question mokepo zo pesanga mawa mingi zo pesanga nazo yeba te pa ni biso ba congolais tozo kende na yebite tozo salisana te tozo koko to tikalika na culture moko ya kofinga na mabe wana mais po to solisana na kopesa na babongo kopesa na mayele ko partager mayele soki yo oza na mayele ebele o partager na baningata soki oza na connaissance ebele o partager na baningata soki oyebi makambo ebele o partager pe na baninga pe bayebi olia kofinga parce que soki ofingi oyebisi mutu te soki ofingi mutu aza zoba ofingi mutu aza mayele te na likambo ya yebite kofinga yike oza mayele te yebise ke non ezalaka boy mutu ana pe ayebi mbala moko yepe ake pa ya kokende wana explique pe mutu mususu alaki ayebisi pe mutu mususu batu ba komi na ba intelligence mboka mobimba kasi soki omoni mutu ayo za zoba ce n'est pas une solution yebisa mutu kizoba na ye za wapi kozanga mayele za wapi te loba boye. C'est comme ça. Attends, tu vois, moi, je suis. Bonjour, Ndekonangai Lima. Namona ka ba français, ba gaulois, ba français. Ba lo baka pena ba erreur na ba français. Ba gaulois. Balobaka pe na ba erreur na ba français omone ba corriger bango ndenge na yo kaka président Pompidou abanda ko sala discours olia aloba le sentinelle ya alobi la sentinelle lokola zaki président ba changer ka ba makambu nyonso lelo e koma olia baloba le sentinelle ba komi ko la sentinelle. Eza ba erreur yaka. Ndeko nangali mazana akati à Londres. Moi na Londres. Nakoya kuna bakala mingi te na Londres. Pour na lekizata moi une semaine. Ya biso ezali oh aza zoba. Oh azangi mayele. Oh aza boyina boyete. Muntu asali erreur yako comme français. La kisa yetre mon cher ami tu as fait une erreur comme ça. Oh mon cher ami pas yo lobi wana balobaka ngo na français balobaka boye. Bonjour Ndekonangai Mathilda Balonda. Okomona biso ba congolais toyebi ngai yangana na yebi soki IGF asakangisa mutu te. Na une question très simple. Na lobi baninga nanga depuis IGF asabandi makambo wana. Asakangisa nani? Asala rapport wapi? Atinda mutu bake okanga mutu wana ke PDG ayibi, DG ayiba, na présidence mbongo ebunga ka mikolo nyonso basali ba enquête ba trouver na tuni po na yebite. IGF. Mais asakangisa nani? Asala rapport ba na tuni po na yeba. Na yeba tali kambote.
kasi tala oko finga ngai yo na sai nini pona tuni pona yebite monto yebaka nyonso te yo moto zo finga ngake yo za très intelligent kasi yebisa ngai yo moto za mayele bele yo moto zo finga ngake nga na zazoba bien sûr na zazoba yango na tuni ke yo yebisa ngai ije fasa kangisa nani ije fasa sala rapport wapi na ministère nini na société nini na présidence wapi akangisa bato asala rapport ke mutu songolo pakala yibi mbongo ye wana na makala. C'était ça ma question très simple. Au lieu ko finga ngai ko sili sanga loposo. Ngai yanga na yebite. Soki yo oyebi singai. Pourquoi ko finga ngai? Tozana mboka ya Canada. Mboko ya Canada oyo eza ba intellectuel ya kosakana te. Ba mindele pe lisusu. Na parlement babenda na kamuntu ayina projet chango boye oyoki kuna babendani mbe projet kitoko ti mbaye ko trouver na Congo ba OK kena ba vote ba to ba comprendre que projet ngo ezandenge nini olingi oloba nini c'est pas pour rien bana vous voyez que muntu na ba parlement ya ba parlementaire ya Canada ya France ya nini bango pe baba débat des idées zalaka baoye baza ko yibisa na boye baoye pe baza ko opposition c'est comme ça mboka etombo kitoko makasi soko opposition ezali mboko opposition ezalaka te yango no moni na Afrique mingi opposition ezalaka te yango no moni mboka ngo ekendeka ndenge ekendeka wana plupart ya ba pays africains développement et ça la maka et kotika la taba 1000 ans et kokendeka liboso te parce que soki opposant abimi alinga myo apesa ba idée na ye mususu bakangi ye babomi mais awate na ba France na ba États-Unis na ba nini opposant ko la muka lobi likambo bayoki ye nanu omoni batu bazana pouvoir le musu bakuta na boto na kanisi bato na bazana idée to rectifier moi muke moni ba rectifier moi ndambo basa de façon que makambo ekende liboso mboka ekende liboso bato bali ya basepela ba makambo ya mboka nyonso ekende liboso mais chez nous c'est le contraire nyama ndoki tala zoba oyo aibi ko ma français te aibi ko lo ba français te tala zoba oyo tala ndoki oh là là ce n'est pas possible, ce n'est pas possible oyo. Ça, les Congolais. Et je vais vous dire une chose. Jamais de la vie, Bokozwaka, et monde mobimba. Ce qui dictature et réalité. Jamais place au namonaba opposé. Mon va voter 100%. Azarakate? Opposition, c'est la bien. Opposition est d'accord. Batubaza na pouvoir. Pour na réfléchir. Baza ba ennemi te ba bundaka. Baza ba ennemi te ba betera masasi. Tete. Ba pesa na ka ba idée. Oya lobi boya. Na kanisi baza na kito. C'est ça. Opposition, musala ya opposition eza kitoko. Eza bien. Mais pas biso ba Congolais ko fingana. Ngana tuni na ngai na yebite. Na tuni na bite na tuna baninga bayibisa ngai soki ije face à la contrôle na société songolo pakala amoni ke moyibi azali asala rapport bakanga mutwana na yebite yango na tunaki oh là là là. Bonjour Papi Mboyamba yango na bato bafingi ngai oh boy na boye non mes chers amis tous à la un peu sérieux to collé oui que indépendance to comme je crois 62 ans il y a indépendance et ça moukete 62 ans il y a indépendance to zaka kana ndenge ya tango ya balumbu na ba chombe na ba kasavu ndenge bazali ko bendana ce que otali après 62 ans makambo yo balumumba na ba kasavu na ba chombe bazali ko wela oya benda kotobo oya benda ko tisiko ya weza kaka on n'a pas avancé to avancer ta mukete mutu soka lobi likambo yo moni trebe ke non
nga na yebi likambo o bengi ye ou bien on komeli que mon cher ami je crois que place yo lobi boye non balobaka boye place o lobi boye tala dossier yo bimisi wana ezala nde boye ah ok mutu pe ayebi parce que mutu ayeba mutu akoko yeba nyonso te. C'est pas pour rien que batu bakota na ba classe. C'est pas pour rien que batu bakenda ko na ba makambo yebisa conseil yebisa ngai na yeba tabo eza ndenge nini. Po mutu ayeba. Yango na penga na tunaki. Est-ce que je fais ça à ça rapport na société songolo pakala akangi ba miibi atindi bango na parquet. C'est yanga na tunaki. Alors oyo komi ko finga po ba millions e bonga ka mikolo nyonso na Congo. C'est ça. Mais nazwi ba injure moko okoko imaginer te. Bonjour petit nangai Jean-Marc Bonongué. Nazwi ba injure moko ya kosakana te. Zela na tango na ba commentaire. De Konangai Koka Lobby, malheureusement, l'opposition du pays passe son temps à dénigrer au lieu de proposer. Mais il faut qu'on dénigre, c'est ça, et bango tenter de façon que bango peut bayoka bango. C'est le contraire, il faut et baper sa bango temps. Bango peut tout d'abord tisiko yawa, il faut tout d'abord opposition et qu'on tape dans le parlement. Bah oui, bah dans le pouvoir, bah lobby, bah oui, paye à opposition, bah lobby. Mais bah ça dans le parlement, bah koyoka bango et pas wapi. Bah koyoka la bango wapi, pas bah journaliste bah zolo bah libanda, bah toizo bah libanda demande, mais bah koyoka bango, bah koyoka la bango wapi. Donc vraiment ezali mawa bande konangai. Ce qui te meki ata kokola mo ndambo. Tozali na 62 ans ya indépendance. Alors, ce qui te zongisima, to kuti makambo yo Congo e kabonaki, ezalaki Lumumba zoko nommé ba généraux. Lumumba zoko sa loi na ye. Kasavu pe azoko sa loi na ye. Nani Chombe azoko sa pe loi na ye. Kalonji Mulopo azoko ko sa pe loi na ye. Donc mboke ekoti mobulu. Mboke ekoti mobulu. Batu nyonso bazo comprendre te koka kofingana, comment est-ce qu'on va avancer? Donc avancer ndenge solo tozaka kofingana. Vraiment eza mawa mingi. Na tuna na baninga batuninga na moni Jean-Marc tuninga ya wake comment il s'appelle que pensez-vous de la libération provisoire de Jean-Marc Kabund? Mais ndeko nangai na koloba ndenge nini? Jean-Marc aza député, bakangaka député te, soki na bolongolo ki bokonzi na ye te. Il faut bolongolo na ki bokonzi na ye. Atikali mutu simple nde bokangi ye. Bakendoko ye azana na ki autorité na ye ki député national. Bokangi ye boche na boloko. Mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut na balongolo na ki bapete na ye ya bu député wan national. Atikali civil mutu apamba, ala siko boche na boloko. Mais c'est parce que mboka ezana désordre, mboka ezali dictature comme koya, bakangi kaka député national en fonction bache na boloko. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Token liboso, c'est le contraire, toujours au zonga. On les a makambo maréchal, Mobutu ndenga zalaka liboso. Bande kutu, on n'avance pas, tout ça qu'on avance te. Tala Congo il y a 1960. Na Congo il y a 2022. Denge moko. Tala ba dirigeant oyo ba dirigeant kabiso na 1960.
ba oyo tango tozwaka lipada kasavu baza konome azoko longola Moïse yepe acho Moïse azoko sa loi asali pe na mbongo na ye na katanga kalonji mulopo kuna yepe akomi na mboka na ye Lumumba azako nommé ba généraux azoko nommé ba ministre donc ndenge moko pe na hawa après 70 tozaka ndenge moko kwa kofingana kaka kolobana makambo mabe mais on n'avance pas. Natunaki question moko pamba très simple. Mais namoni bato bakomi kofinga ngai. Yango na moni ke to avancer na biso te. Toza kaka wana. Na bandeko na ngai baza na bamboka mindele. Baza komona ndenge nini développement ya mboka eza kosalama na ba député na ba kambi ya bamboka wana ndenge baza kosala musala opposition pe ezali ko fonctionner. C'est comme ça. En tout cas, je vous laisse les amis. Zalaki kakapo na mais qu'on expliquer le moi bien. Les musubat va comprendre, les musubat va comprendre que yango na lingana tuna très bien que non. Jean-Marc Kabonda est libéré provisoirement à Zongue Panaye, à Kekovande Panaye. Litambo Jean-Marc Alobi ya sécurité. Makambo nyonso na lobana et l'Obama depuis Kala. Et l'Obama depuis Kala que ba conseiller à chef de l'État ba koyi ba mbongo ba DG ba gouverneur ya ville ba miyibi ba tout ça oh monto ata moko oyo azoko sala musala na chef de l'État conseiller nani oyo aye na volonté vraiment ya kosala musala pona kosalisa ba congolais azate. Moi je vous l'ai dit azate mutu nyonso kaka intérêt personnel anginda soki ki bokonzo esile atika la tama 5 millions na ye 10 millions 20 millions 30 millions 100 millions na ye eza pembeni asombanda kuna ye na poto na bao nyonso baye na poto wana bao nyonso je dis bien basi somba banda kuna ba poto. Mais comment voulez-vous que batona bakoko sala musala po ba congolais balia ba sepel? Mais non, basala makanisi wana te. Voilà. En tout cas, baninga nangai bosali sanga ba oyo ba comprendre question nanga wana. Ba kende na miro nangai, ba meka ko défendre ngai. Ba meka ko expliquer baninga baza ko finga nga wana. Ko finga eza solution te. Ezali lokola na yebite, bango ba expliquer ngate non wakancha. Yo yebite ezala na expliquer yo. A expliquer ngai ou bien bengi ngai. Lelo ba WhatsApp, lelo ba messager to benga na katosolo. Benga non mon cher ami. Question na yo otuni na kanisi oyebite tala ezaboye ah ngape na yebi voilà toke liboso ngape moto muso ko tuna ngai ngape na expliquer moto mususu allez biso nyonso to komi ba intelligent ba makanisi ba mayele e biso. Au revoir et à la prochaine.